Kilelo, kita part, pichu kitenge. Tu as opé appartement na kati ya poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu kitenge appartement. Osala location ya restaurant, obenga kita part, pichu kitenge appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba maman ba roya réunion, oh soki nini. Pichu kitenge appartement kita part. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle kita part pichu kitenge appartement. Olingi ofungola ba bureau kita part pichu kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na kita part pichu kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, pichu kitenge. Ba kitenge ba ebele me wana kita part. Check. Maman, pour Samuel Tamboli partout. Que le 11 novembre, les allées sorties officielles de ma maman au Grand Caire. Maman, elle est sortie où on a vraiment. Dès date de 11. Ils avaient confirmé les 11 ou bien tout est changé. Et ça férié, c'est un vendredi. Okay. Donc, date on a, ils ont vraiment confirmé. Ngai Wabino, maman, la fondatrice Anton Poliba. Donc, nous avons confirmé que le 11 novembre, soirée Nabiso et Kozal. Donc, vous avez là, jamais vu. Bouye belé. Maman, bon moteur. Et ça, bongo. Balabi le 11 de Makambo. 2022. Et Inda grave. Na Katia Paris. Ça va noircir comme d'hab. Voilà. Les mamans au Grand Caire. Bisous. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo. Yebisanga soko mibali nyosa mokili bokoka na kobendenge wana. Na endakoli, na elobeli. Amen. Ouais, bonjour, tout bonsoir, selon l'heure Bukota la émission Oyo. Wabino Ndeko Achamovoto, Paille Grande, les nobles, les vrais parisiens, donc il y a poto quoi, donc les lots, tout ça, Marambo Yakoloba, vraiment, il y a un sujet moko trop brillant parce que vous oba et les qui a trop. Tomonaka dans les années 80, le président maréchal Mobutu Sese Seko abetaka lisolo ya ba pasteur. Ndenge ba pasteur ba manipulaka ba mama na biso nde basalaka buzo bana ba couple ya bato. Président Mobutu alobaki okomona ba ju mama obakende ko sokola ye. Pasteur azo sokola mwasi ya bato nzoto mutakala. Me mukolo nini akosokola ngai mobali na ye nzoto. Toganga toseka nzoka Mobutu alobaka makambo ya solo. Mais na regretaka il fallait aboma ba église de réveil nyonso. Atikaka ba église misato na Congo. Catholique, protestant na kimbanguiste. Mais ba église de réveil wana nyoso. Basa ba église moko otoko sala ngo confiance ata mukolo moko te. Mingi aya pona politique. Politique asala bango confiance pona condormir bato. Condormir bato na sens nini? Bato ba mama ba tata ba l'église banda tongo ti po comment ba raisonner
makambo ezoleka na mboka eza te buna nganda ya wana ekende me bapasteur bazoyebisa bino niki te boregrete te nzambe akosala me awa na poto tomona bafrançais baallemand babotola bango mboka me babundela mboka na bango te barekipera na Strasbourg oyo deja ekomaki na bakombo nyonso soki na Strasbourg bakombo nyonso eza kuna eza na kiallemand na Dutch mais na Congo distraction eleki ya trop. Pourquoi? Parce que les deux nouveaux présidents au bayaki, c'est-à-dire fils Kabila na fils Tshisekedi bamemi ba église de réveil ebele pour ba distraire bato bandeko tondimango lisu te to bana mboka nga nazali na la figure emblématique de Paris na ya poto mwana muke tongo to mboko eza lokwa mboka na ngai eza lokwa deuxième pays na ngai pays d'adoption na nga na koli awa na boti awa makambo na nga to eleki awa. Alors soki na omona ba bêtise ezosalama na mboka oyo yanga Congo na droit kolobela yango moto akopekisa nga aza te. Nasalaki mission ya liboso na petite anga Teddy Mola nalobelaka ba pasteur sale comportement na bango. Il y avait des pasteurs qui ont eu même le courage de me répondre que na linga ba ministère na bango non soki mtosa musala na ya malamu toko boma musala na pourquoi lelo na ye kolobela deuxième fois parce que oye salami bomoni on a ba réseaux sociaux un pasteur celui qui se dit pasteur ça dit Thomas ya Nzambe ba fidèle o ba ya ko sambele pa na ye amoni mwasa kitoka zo ya ko sambela wana oyo za na misala mabe il faut na délivrer yo mwasi pa ndi bon eza journée dimanche le dimanche passé aye pena mobali na ye bomonaki mo mbala yango alati t-shirt ya pemba telemi pasteur alobi ya kokai koloba suka nango o balobi ngai fona lia yo mbanga po ba biloko nyonso eza na nzoto na elongo bandeko ba bolingo ata bino moko mwasi ya mutu ya libala oyo tolobi cimetière ya mutu okende kolia ye mbanga na miso ya mobali na ye mpe na miso ya bana na ye yo oza nani ata Jésus tomona atikala kosala makambo wana te Jésus pasai kodélivre bato mais Jésus atikala koembrasser ata mwasi moko te même ntango ye alamwisaki Lazare il y avait ces trois sœurs bazalaki wana mais atikala koembrasser ata moko te mais dis-moi makambo oyo ewuti wapi nayebi botalaki ba réseaux sociaux vous avez vu ça à l'œil nu ndenge pasteur wana azo embrasser mwasi ya bato embrasser te mali embanga bouche à bouche mais esalami bruit tondire likamongo ekomi normal na Congo mais biso atoya libanda oyo tomonaka bien oyo toza mpe na droit koloba yango nalobeli nayebi video yango ezocircule nano soki mpe réalisateur nanga akozwa moyen akotia ata mwa séquence ya 1 minute botala makambo ezoleka na Congo bapasteur mais vous voulez pas qu'on parle de vous parfois nakomi kopesa pasteur oyo mosusu nani oyo arebela kone nani Denis Lesi raison tomonaka mabe ya Denis Lesi mais bapasteur mosusu bakomolakisa oyo tomoni bamitakala na bango tomoni nyonso ya mabe ti oyo ya suka oyo tokesaka oyoka soni aye kosala eloko oyo ezalaka te na mwasi wana yo mama bana mpe mobali wana telemi wana ondimi baembrase ondimi ke mobali wana kolingo lisusu so nga na olingo lisusu te na boya yo osali soni bandeko na nga naolobela Chilombo
président ozano jeune est-ce que yo ko linga ba embrasser ba le anyakero mbanga na miso na yo vraiment na singi na yo likambo wana soko mona kite me ba oya biso parce que yo za youtubeur natiki moi une minute ya pamba bota la image ya pasteur wana na ministère na ye na église na ye. Franchement, je parle pas que je suis contre tous les pasteurs, non. Mais totali lelo, vous êtes des êtres humains comme nous. Bino mo connaît bomi comme si un pasteur. Mingi batangela ngo chikite. Vous connaissez la faculté de théologie. Moi qui vous parle, je suis un ex-séminariste. Atangi na bokuma, petit séminaire, na kotanga grand séminaire na bamania, mais na ko komandenge wana te parce que dans la Bible il est dit batanga kombo ya Nzambe pamba pamba te. Et puis moi na Nzambe Jésus-Christ alobi que après mon départ basakoli ya lokuta bakobima lelo yo bobibi belé lelo boza contre Denis Lesi mais ngai na féliciter Denis Lesi pour alakisi bomoyi na ye bomotu na ye ke nga nazalaka bongo abombaka na ye te me bomona oyo salami na pasteur wana. Si moi j'étais le chef de l'État, l'église wana elingaki kangama même jour parce que image wana eza te kanga muna tali yango partout batali yango mais lokola ekoma nango business lokola ekoma ke te bapasteur wana bazalaka kaka bazondormir bato pona biso to umela na pouvoir yango monike bango wana basalaka ata sali boye moto okanga ya zate ata sali boye mais tango Mobutu église wana elinga ekangama. Alors bande kwa bolingo pour permettre ba pasteur ya ndenge wana te na bino pe ba mama bola kisape ke bobala malchance nini nyose se salama pona réussite mutu nzamba sa trasa mutu na mutu yo ndenge okei ozala boye le hasard ezalaka te ngade na za boye mais c'est propre nzamba tinaka yo kozalaka kaka propre te okozonga na ozalanga millionnaire te multimilliardaire te mais kombo na nga le noble acha mon vote c'est-à-dire je peux rien changer so na changer eza songa te. Alors ba pasteur bomeka ko changer toza contre bino te eloko wana esami bino mpe bapasteur mosusu botali yango mais bokoluka bobongisa non asalaki boye parce que eza boye oyo mesi elobaki boye te oyo wana eza akanaki femme wana kokanaki un jour ngai fo nabima na mwasi oyo mais mwasi wana ekoyi mabe mpo mwasi ya libala yo mpe papa oke mpe kotika mwasi oyo na église eloko aboye esalami ozotala mpe ovandi osimbi munoko il fallait obimisa trouble obeta pasteur wana bino bando na biso ba pasteur botika kokosa biso o la chair de l'homme est faible soko ba chair d'homme kozala faible kokoma no pasteur te parce que banda kokweyaka obanda kosalaka buzoba okoma pasteur ekobiste il faut botika makambo wana soko moniki okukana yo kotalaka ba mama te betika na musala ki pasteur parce que nga naza séminariste na zoyebisa bino bateyaka biso ke kotalaka nzoto ya motu te tala molimo na ye teya ye ekota ye na cerveau mais bino bokomi kotala banzoto ya bato kotala morphologie ya mama ndenge aza kitoko ezali mabe en plus excusez-moi nafingi bino te sur 200 pasteurs baza na Congo okuta ata moko te alika na faculté de théologie moto akozala kaka tangaka bible ti ye moko akomi pasteur alongwe ake na malweka ake esala église na ye kuna oyo kuna ake alongwe amoni na matete place oyo église ezalaka te aye kosala église pourquoi bakoma kolukaka place oyo mokili ezoleka ebele awa ba jeune fille baza ebele ba mama kitoko baza ebele awa na okotisa mbongo na ngai ekoma business il faut botika makambo wana
eza mabe nga na sengi na ba autorité zaïroise congolaise botala no likamba parce que le défunt maréchal Mobutu avant que nalela kana makambo ya ba pasteur mais il n'a pas eu le temps ya kuboma ba église nyonso na ndambo etikalaka lelo ba église de réveil ebima ebele ekota bangola ekota Gabon ekota Brazzaville et tout bazobotana bana batu bazobotola mabala batu bazoboma mabala batu tozokende wapi c'est que tokomi kosalela Satan tozosala nzambe te nzambe na mwana batikalaka batalaka bino na musika tala bazoba wana nde bazosala oye moko Jésus a dit qu'après mon départ, il y aura des faux pasteurs. À quoi ça t'est? Il y a un bateau qui est nani comme mon bateau le pharisien. Qu'est-ce que vous connaissez les pharisiens? Vous êtes des pharisiens? Les pharisiens, bino bateau qui contredit Jésus, bino. Vous avez fait ça lokuta, mais vous avez bichu moko mbongo. Pasteur nakanisi boyoki, oyo aza motema koyoka. Ayoka waza motema kundimandima. Bo sala na ba reproche entre bino, totika la tana 10 pasteurs, mais oyo bazo sala musala ya Nzambe. 190 pasteurs wana boluka misala parce que bokemeki oyo kokai kozwa te. Donc na pesi na kofi raison. Oh, bakwa kozwa vrai momi oyo kozwa te mais pasteur azozwa na liloba azana raison siko boko ina kofi boko ina deniles po bambali baloba ba vérité ngasko na koma 3e po pasteur mi bale ba swa benga ngai poke oh zo boma ministère po na loba vérité non ndape na séminariste. Vous voyez pas mon comportement? C'est un comportement séminariste. Hein? Mais botika yango, toyoka jamais pas musulman et pas musulman ensemble là, maman à côté mususu, tata côté mususu. Mais oh ya biso na Congo, pasteur misuka na bana basi. Ba jeune nyoso bazalaka, bazo répéter na zamba na biso wana ya lemba foire. Bake koluka ba orchestre bazui place ba orchestre te bango tu bakomi koyembela Nzambe mais so tali ba uta wapi na musique mondaine oba benga musique ya mokili parce que musique ya mokili linga bango te bango tu bakena musique ya oyo mais musique wana ya mokili ngana tu vango eza très important na kopesa nous ba exemple mibale. Là, c'est Carlito, le meilleur chanteur congolais. Atiki musique ya mondaine, akena la musique ya oyo. Komba là ça eli moi. Parce que makambo to musu bazo sala ya ko sala ngote. Bisika bakendo kota ya ko kenete ba magie wana ya ko kenete. Tozui défunt de baba. Maman na chanteur. Ngaku tunasambela ka bato batika la musique mokende le musique pusana ndenge ba fe lwambo na batabule bakende elinga tika na ba Carlito na ba nani oyo mais batiki balandi côté wana o bakende komona kuna na biso na bino toyebite comment bato azaki au dessus bokende na musique bokoti mai bato mo ba yebana kite babima bakoma likolo na bino ça dit monde wana na a préféré la musique mondaine que la musique oya bango wana parce que mutoloko a Carlito ako ke lokota maite na musique oya neni ya Nzambe po ya lo binzambe mutaponinga alors tango mutazaki roi kuno longo le roi kuno faut que roi kotoyo mais tango tie roi kotoyo te c'est que za bongo te bota la batu nyonso bakende ba benga Petit Prince. Mutasala masangwa mabala commission. Nzembe tikala na succès. Mais wababenga bengale abunga. Nzembe ale beta ka lelo yo. Soki boke concert mobo. Ezala ki mokolo ya kembo ya nzawe eko beta. Na ba petit musicien babima. Mais kolo nango bengali. Avant daka wapi
na Kimbanseke amelama église moko boye muta kosunga ete mandala les ate nini te bato les ate donc nga na koma koloba lelo na préféré musique mondaine que musique oyo ya église parce que na pesi ba exemple bato bazaki na succès basali rero te nzamba poninga okolota no pe ndoto nzamba koloba pe likamso na ndoto mais c'est pas dit que otika vocation na yo po muta komisa musicien za nzambe muta pe so belle voix wana za nzambe tango yo ke kuna nzamba oloba yo solo kwa bitala mwana buminzela sina pesa ki bokonzi kuna neti nga na muninga na ngai Joël Photo lelo Joël Photo azonga Kinshasa akuta ba photographe ba bima kuna bele ba batakuta wa vie tana eseleka meta Joël Photo na mboko nzamba tinda na poto ana number 1 na kosi bo pesa une réponse lumineuse acha mon voto les pailles grandes la figure emblématique de Paris soki na zonga ki Congo vient na longwa mukolo moko boye mais awa na poto bayoka kanga batala kanga parce que nzambe aponelanga place tanga ezalaka na poto ngai na lobaka na lobe bino 10 000 fois soki na kokufa na bapete na ngai nyonso pantin place tanga ezakuna nanga na bana nanga to kundama na pantin Afrique eza pona ngate alongolanga mwana muke ona zongi na kesa nini na ajonga na kokesa bilanga na kini déjà na bela ka mingi kuna na okende pona kende koluka liwa na ngai donc na kovanda na mboko nzambe atindanga komona yango Putuville oya bio kolanda kizunguzungu te biso fe tolanda kizunguzungu te tovana mboka na biso tobota bana na biso bana bakola awa bana basisi ba université awa nana bana bac plus 7 ata trop epananga esengo te il fallait kana que l'église ndipo bana bac 6 université te ngana landaka papa wemba me bana nga basisa chi likaba okam na landa papa wemba papa wemba bebisa bana ebele abebisa bato ebele mais eza lokuta yo moko ligobeba ngai la soixantaine meta ndenge naza propre cravate yoji ya mamoto costume kutuna so na oge akosi costume yango Vivian Westwood kozongo esengote donc il faut na kende ka ki pasteur na bimana basi ya bato na kosaka mais tango na kolongwa wa nzaba sosela nga kuna ati papa webi yo sala kuna webi ndeko yokola bana nga kuna tala nga kutu na sola na to moni Satan avanda kuna na gauche le kamba la moko na biso ba cha movoto na ba kosi yo ba kundaki yo na ngoyo wana zo le kato kutana pire vie nani Yahweh petit on venir te yo kutu sa no lo kama bete le kana yo place na yo ezali oui bande ko pasteur muto a lobi na bino azape yaya na bino parce que la plupart des pasteurs il y a âge nanga penda bazalaka te bazalaka ba jeune ba quarantaine ba 45 ans wa ba pasteur toujours tala ba vidéo mingi kaya mabe alongoli mama bilamba asali mama boye ezali mabe pesoni biso tobotami na ba mama tango zo sala ta mwasi ya 40 ans eloko na je vois directement ma mère faut botika makambo wana premier sujet nazaki nango yango wana na ekokota na deuxième sujet ce qui me tient à cœur en tant que mwana poto ya kala tanga na yaki poto na ligne 4 wana ozomona tam susu omona mutu mwindu moko pamba ya tali yo po tali bo pesa ni mbote boyebani te omona yo zali zairoi ya za ivoirien bonjour 30 ans après toko mona métro ligne 4
et comme mindele mi balé sali le contraire mindele mi balé 40% bato mwindo mokili échanger nde yogwa yimbaka mokili échanger mais to changer mokili yango na ndenge ya mayele to changer na ndenge ya buzoba te. Aujourd'hui si je parle de ça na uti kokunda samedi oyo pire petit na ngai déclos petit wana petit anjili aye akuti biso pe bayaya tozolata na yoji petit abandi kosangana na biso tokomokende yoji ah vienga na lila yoji ah vienga na lila yoji petit abandi kolata yoji ti petit nenga kufi avec kolata kaka yoji toke kokunda ye na mawa petit akufi juste au moment akufi 51 ans akufi mais tango tozongi na salle pona toya ko kabola mwa kopo ba musicien pe mawa pe ju bango alobi non recloisaki mutu na biso tobeta concert mais nazalaki surpris concert wana eloko etikalaki mokika baminduki ebeta kuna esalinga mawa ba vrai parisien moi je suis pas un parisien moi je suis pas un parisien moi je suis un parigo tabiso to yaki ba obeka biso ba parigo so na oti poto o parigo moi les parigo de 85 à 95 donc de 75 à 85 wana to ba benga biso ba parigo ba parisien boyokaka ya nanga juna jana habitango ba parigo ba débarquer. Nous on n'était pas des parisiens. Parisiens bandi na ba ba na 85 ti na 90. Après de 90 ti na 88 to benga ki bango ba venant. De 98 à 2010 tozaki na banani bangulu 2010 ti sikoyo groupe mosusu ye tobenga bango batilapia baleka na mai bakatisa ba mai mais bolingi bobongola mokili bolingi bobongola poto tango nanu bakolo poto oyo baviva poto baza nanu sadi biso na tokufi te toye kolela mwana na biso déclaré atiki biso na mawa boye bokomisi yango guerre ya bilamba guerre ya kowelela banzembo un vrai parisien tolongola parigo mais badikando batikela biso mwana poto abinaka na ndenge ba fier à quoi présenter votre griffe s'il vous plaît à présenter griffe na ye et ça sous-souté la guerre en haut, il y a qu'au défilé. Tout le monde était déclaré sa père. C'était que normal, tant de ce pays. Ça, tout là, t'as bien. La peine, là, t'as bien. Mais, Nayokaki, petit nangai nani, sino as de la kurunta, alobi poto izalaka boyete. Par exemple, mutu ya lolendo. Les autres sont parisiens, sont parisiens, te va Bangoulou pour baya après 98. Ça dit bosa Bangoulou. Mais oye na mulangi ya nani ya Jack Daniel, ozombela na désordre, ozobina local butali boma, ozombrasser batu, bona boye, okomi kokende ko welela, batia nzembo na yo, yo za rapper. Place ezaki makambo ya rap te. O wana bayaki ko sepelisa déclos. Soko za rapper zela omoni mukolo basaka anniversaire bano ya poto bano biso to botawa bango alinga musique rap tango baotia musique rap botela nga penze monanga bana pe babini bayebi nzembo no pe yebani mais yo zoya na musique ke orchestre pende telemi wana ba musicien bazozela mais yo bino bozo welela ke banzembo na bino ya ba rap eleka liboso ata bino moko balo ba ote viana zaka faux vieux nandima na zala faux vieux na makamwani waposo na tei bino te
génération n'a pas récul tellement batanga classe pas comme moi non ça c'est des voyous ça ngai ba na ba ko collaborer mais ngai ba na ba collaborer bien mais au moins j'ai le courage de vous dire la vérité rien que la vérité bo salbiso soni moko na makambo ya liwa de clou banda lelo ceux qui boye na makambo ndengwana un parisien c'est un monsieur qui se respecte. J'étais bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Na bagri façon. To kana mnyoko badikando. Bazolo bela. So bino bona badikando. Te biso to bona badikando. Ba par exemple bazaki na organe na lolendo. Alors, soko lobi. Oboya na ba biko ba pays mususu ya Paris, ça dit tu dois te respecter. Okoya te na mulanga whisky, ya yo moko na ndenge na yo. Non, bah éviter on est à te place à quit. Les place ya mawa. Des clos moko zaki na biso a kufi atiki biso. Eza mawa, eza peu. Bon ba moni bazaki na caractère vidéo wana pardon s'il vous plaît. Botambisa ngona batutu balaki wana. Baza contre sa père mon côté. Biso tout to kene na yoji ama moto to yebi. Tato ya coach yo avec kenanga na yoji to zane na yoji to c'est certain to za ko kenanga na yoji mutu mota ko ba tonga na kende yoji na mona ka achate te chaque semaine ngaza ko za na yoji. Papa m'a zobaté pour bien acheter mon vote le vieux japonais. C'est qu'à yebi qui n'a kuna. Jibe mukulu. À quoi qu'on va te que respectons les gars qui ont vécu. Pour à mon akacha na yoji, bobanga yebo to saye. Alobela ka obinote alobela ndenga. Acha mon vote vrai mikiliste. Boyebi yango non. Bino ba yemba bino wapi. Mais beaucoup de collègues sont n'importe quoi. Banda lelo ngaba nazaka na ba fête nyoso. Nazaka na ba matanga nyoso. Nazaka na ba anniversaire nyoso. Oya ko respecter, ko se respecter te. Oya pour l'accès buzo bana yo puis bokoli. 4 millions ou 40 ans zawanate. Bino to mosu le ka 40 ans. Boza ba 50 d'années. Boya ko se respecter na ba sa balinga bino. Vraiment, vous se respecter. Oh Yoji, bino kuta biso to lata Yoji bali bada 83. Est-ce que comme tout na teke na 83 ngana zaki na potote? Bino kashi ke biso to biso Yoji na 5 lignes lelo. Na 5 lignes moko yango na ekoma na nini na Adidas. E badi na bino te. Biso to lata Yoji Adidas. Bon mekananu ko se respecter. Ata bi pa nyoso bokendeke. Bokoya na feti ba inviter binote. Cotisation ya matanga botia kate. Cadeau ya feti bopesa kate. Mais boya kaka obiso ba saper. Avant bino il y avait des sapeurs. Des sapeurs qui se respectaient. Ngana fait sapeur ngana leo. Le noble sapeur yeyo talande na late. Na noble sapeur. Original. Biso tango na biso ngwanzu ezala kite. Biso to lata ngwanzu te ngatilo na lata ngwanzu te. Net basket quand na lata. C'est récent. C'est là ma carte nez. Bino bozala ngote. Maintenant to comme na salle, ngana vandinye, bino zo ke so yo lati elekyo. Mais oza c'était là ma carte nez. Joue dans cette émission, na lata ki bobimba nango ezaki maillot jaune. Lelo na lati basket nango. So bozo boya yango yo, c'était là ma carte nez, c'est comment mi? C'était là ma carte nez. Moi na Paul ma carte nez. Et audi ko bima. Tu vois ba vie wana basila mais ngana sana ngo. O tu bino bozo ataka na olata. Hein? Ba vi coach. Les Paul Smith. Mais ce que vous bien ngote. Obi via la télévision,
biloko ya ba oui eza printemps ba benga comme ekotona yana komonango printemps arabe mais à Paul Smith uzomona mais bino boyebi nini ta boyaka boye kotia mutu makasi biso boye omoni kavato o biso atayoji mais eza yoji kutu bino na bozwa ngo te mengana nango omoni yoji style eza yoji papa botika biso buzo baboyaka nango biso nyonso toyaka tolataka bien kolata lina chonga alati bomona ona papa wemba alata ona na makamune ya mama alata oyo linette oyo na clip ya mama papa wemba na linette oyo 1500 euros botikaka koya kombrouiller bato pour rien na makambo ya buzoba oyaka na mwasi na yo ovandi nie omeli mwa verre oyaki matanga oyaki komisa désordre te oyaki koprésenter album na yo te omoni oyaki koprésenter album na yo te donc vraiment tout se respecter côté wana lelo nalobi ka moke ekoki oyo aza mato ya koyoka ayoka oyo aza motema kondima andima ngai naobwaka nde mabanga na ngai bato na ngai basunga ya ngai merci soko omiyoki awa so omiyoki na kati ya papier oyo seko oza perenga we na bato baoyoka bakombo na bango awa eza nango proclamation te ezali nde bato oyo basunga ya ngai ozomona bato oyo basunga ya ngai soki aleki akobia vi wana mpenza donc vi movoto azwaka en considération na bandi lelo na le plus grand sapeur de l'histoire de la SAP. Ce sapeur-là qui est toujours prêt à découdre. À Kota Yoji depuis 83 Tilelo, à Zakana Yoji. Mais il est toujours jeune. Vincent Bolengue, Nakati à London. Grand sapeur. Mboyo, il est quoi? Mon cousin. En Allemagne, Mbote Ebele. Johnny de Finlande. S'il y a un sapeur dans Finlande, et ça la caillou. Godard Kwanza, le full mikiliste. Na London, Mbote Ebele. Brice Mpangi, 35 heures de la SAP. Moutakoboya yo Azandoki. Mbote Ebele. Il paye Diego Kao, le patron de l'hôtel Ndouin, à London, Mbote Ebele. Jansi Mayasi, Forza Italia. Nobal Yassima Mayasi, Mbote Ebele. James Mouya, les Sourates du Mali. Sourate, c'est le cas Moutou, assemble la camille pour les Maliens. Donc il est malien, assemble la troupe, Sourate et Mali. Mbote Ebele. Un Moutete là au Japon. Il y a Willy Opélé là. Et pas Yozali, Mbote Ebele. Mambo de Diblin. Mbote connaît pas Ozana Diblin. Titi Yele. Nakati à Paris. Mbote Ebele. Washington, grand pays. Mbote Ebele. Nokola Domichuri. L'éclaireur. Mbote Ebele. Nokolandu Saint-Leu-la-Forêt. Mokonza ba restaurant à Paris. Mbote Ebele. Mwana Mbetenge. Mbote Ebele. Beau-frère d'Angaï. Beau Ferrati. Nakati Hollande. Beau-frère Ferrati na Hollande. Mbote Ebele. Gabé Atembo et BG Bilao. Mbote Ebele mes frères. Vatucanu, le pape de Bretagne, Mbote Ebele, Ali Nosene Icône, na mama Bana, Mbote Ebele. Nono, appelle Mbote mama Bana. Big Antsumbu, les jeunes producteurs na Katia Suisse, Mbote Ebele. Et le grand prêtre King de Kimakuta. Le grand artiste du moment, Mbote Ebele.
nake kote ba mama o pe ba sunganga ya mo fotoleka na otolia ba mama na likake pana ba ona liaka Eve Bol Sibolebe na Liège bambote belé la première dame de la Louvière yala dinte fona mbali na papa Jean-Jacques bambote belé Naomi la Parisienne maman na Jordan Naomi la Parisienne maman na Jordan bambote ebele Naomi Midon l'unique journaliste de Luanda bambote ebele Nadine Bomolo Blandine Bomolo Babou bambote ebele Magui Movoto Ligno Kwatongi tembe mama Galilée Masaya mama bana ngai mbote ebele Yolande Awa mama na Julia Lisele bambote ebele Titi Chumode na Créteil kuvuata bambote ebele toye kosukisa na mutu aza na télévision Gilles Vamantseka TV na kati ya Paris TV koya kokata bato mitusi koyo eza epo pana vérité kozala vérité ka ya somo mpona lelo na suki wana bato bosepeli na émission nyonso na réalisation edi no image yoza fin na réalisation edi no image yoza fin ngate munaloba boya bakisi komoneni te le général des femmes mutaloba edi no image yoza fin donc tozwi pe fin et suki wana merci bien semaine prochaine